wafako mulopwe wafako mulunda Kaba wana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo Mafwindi bakuyuke wile zawa moto sengayo yo senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo Parce que la Bible le confirme. Il y a d'autres personnes qui mourront sans toutefois se marier. L'homme comme la femme. Alors il faut savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. La famille d'abord, c'est la cellule de toute personne. Mais tout commence dans les mariages. L'union de deux personnes, c'est celle qui forme une famille. Mais pour former une famille, il faut. Amen. 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 Yes. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Parce que nous besoin de voyons. Yes. Mais ceux qui ont aussi occasion, la Bible dit c'était don. Et c'est une grâce que Dieu a trouvé devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais faites attention. Pour que la malheureuse ou malheureuse de la vie à cause du mariage. Faites attention. Pour que vous raté vie éternelle. Yes. À cause du mariage. Faites attention. Pour que vous la maudite. Amen. Ou maudite à cause du mariage. Amen. Sois prudent. Il faut que tu sois béni toute ta vie. Yes. Et tu sois sauvé. Et tu parviennes à la connaissance de la vérité. Fais l'effort de connaître la volonté. Il y a plusieurs qui se sont mariés aujourd'hui. Mais demain après demain, il en a encore d'autres. Ni fleurs ni de jours. Et ça Amen. il est un mystère. Yes. Ésaïe chapitre 30 verset 1 à 2. Tu seras malheureux. Je lis au nom de Jésus. C'est un sujet très profond, ce que nous parlons ici. Amen. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. Ils prennent des résolutions sans moi.
et qui font des alliances, c'est ça ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection des pharaons. De chercher un ami sous l'ordre de l'Égypte. Qui peut dire? Amen. La Bible confirme ceci. Que malheur tue le Seigneur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Est-ce que vous avez? Amen. Il y en a plusieurs personnes qui ont fait l'alliance sans toutefois demander la volonté de Dieu. L'alliance, j'ai déjà parlé, peut-être verbale, par écrit, par des symboles, par des signes, ou par les sang, l'alliance financière, et ainsi de suite. Mais ici, je parle sur le mariage. C'est-à-dire, Amen. il y a pas que malheur tue le Seigneur. Rebelle. Yes. Dans la tu es rebelle ou pas? Mon balai au yobala wana. Est-ce que tu n'as qu'à ça? Moi, si au yobala wana, est-ce que tu n'as qu'à ça? Fiancé au yozanaye, est-ce que tu n'as ça? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Parce qu'il ne faut pas prendre ta volonté et la faire la volonté de Dieu. Ça sera un péché. Parce que Awaza Kolobi, aux hommes, des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. C'est-à-dire, ceux qui les campent, ça me dit, il y a bien que tu pêches, et tu accumules le péché. Ma soupe, il faut la soupe. Amen. Et quand le malheur viendra, Dieu ne va pas te délivrer. Tu vas évoquer Dieu. Croiser ma mort. Yes. Papa, frère, Nazo Bisayo, beaucoup ma philosophe. Amen. Maman, PC, Nazo Bisayo, beaucoup ma perroquet. Pour comprendre le thé. Gengai, il y a comme un boy, mais pas jamais. Il y a le bacanete. Il y a Sargadous, le bacate. Qui vient, mais pour comprendre le thé. On va y kala, mais le loté. Yes. À cause, il y a manque. Yes. Il y a toute la volonté en ça, l'engagement au Yosua. Amen. Peut-être si on parle sur le mariage, sur l'alliance dans le mariage, je pense qu'il faut pas sur le fait. Yes. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. N'attendez verset 16. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, Yes. mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes, parce que nous sommes au temps de la grâce. Comme nous sommes au temps de la grâce, les gens ignorent. Bien que nous sommes au temps de la grâce, mais Dieu nous contrôle. Yes. Tout nous est permis. Si tu peux boire, tu peux boire. Bien Si sûr, tu comme peux là. faire l'impudicité, fais-le. Au Si tu peux manger, mange. Au lit. Mais un jour, Mokolomoko. tu vas souffrir un jour. Okonyokwa. Tu souffriras un jour. Okonyokwa maka. Tu pleureras. Okolelaka. Un jour, Mokolomoko. le malheur t'atteindra. Passe kokangayo. Un jour, Mokolomoko. tu viendras chercher Dieu. Okoya koluka nzambe. C'est ce que tu as fait. Yes. Na oyo na Mais tina makoyo. écoutez, tout m'est permis. Nyonso pesa meli. Mais tout n'est pas utile. Mais nyonso eza utilité. Tout m'est permis. Nyonso pesa Mais meli. je ne me laisserai jamais asservir par quoi que ce soit. Na komitika kate na likambo songolo. Mais au verset 16, la Bible dit, Yes. loin de là, ne savez-vous pas que cette attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les dieux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Yokana na verset 16. Balobini, loin de là, ne savent que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Denge saboye, yonde sabo. Ok, olingi mosi andumba. Même oyeba kite kandumba. Même poyebi kandumba. Mais olingi. Obimi ne kaka mbala. Moko. Bokomi zoto. Amen. Parce que Bible lobi yango non. Yes. Alléluia. Amen. Bobota te bokomi to. Moko. C'est une alliance déjà.
Amen. Moïse, vous comprenez? Amen. Hein? Voilà, vous comprenez? Amen. Quand la terre peut, moi, tu as un petit, quand Balamoko n'a tika. Balamoko tika, problème est ça. Mais dis, Yo sali boyo kali yo na ye. spirituellement, Na molimo. et je dis, Yes. conformer Zoto. Moko. Amen. Nani mokonzi, Yesu. nani nzambe, Yesu. nani mobikisi. Yesu. Est-ce que zeme koko tato e kotate? Bongo soki malade ozwate. Okozwa. Bongo soki infection ozwate. Okozwa. Atambala moko kaka zeme koko tato te. Ekokota. Bongo malade atambala moko ozwate. Okozwa. Bongo sida. Okozwa. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un mystère. Yes. Peut-être pour nous sida, il faut na bimane mikolebele. Ici nous parlons sans tabou. Yes. S'il y a des questions, vous me les posez. So ezana motuna tuna yango. Nani mokonzi? Yesu. Nous devons vous aider, nous les pasteurs. Esengeli to sunga bino biso babateli Mais pate. c'est comme si les pasteurs n'arrivent pas à aider les gens Lokola babateli pate baza kosunga pour bato. prêcher de telles choses Pona koteya makambo. dans des églises. Yes, na kati beklezia. Ce qui vous allez souffrir toute ta vie. Amen. Okonyoka Loba bato. amen. Amen papa. Parce que au contact d'un engagement moko, Amen. si l'homme Soki moto. ou la femme To mwasi. est possédé Yes. d'un démon qu'on appelle Asmodée, Yes, aza na milieu mabe. démon de femme de nuit ou de mari de nuit, toi aussi tu seras possédé. Yo po ozala possédé. Si c'est un sorcier, Soki eza ndoki. toi aussi tu seras envoûté. Yo po okoma mfute. Tu seras sorcier ou sorcière. Okozala ndoki ya mwasi to ya mobali. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorciers. Po eza na kindoki ya baya Ou de la lolenge sorcellerie. pe. Yes. Il y a la sorcellerie consciente Eza na kindoki et ya la mokonzi. sorcellerie inconsciente. Na ya kozanga koyeba. Sikotala nano. Yo bimina ndoki, des gens comme ndoki. Parce que la Bible dit que beaucoup mutu. Moko. Mais yo tika sa kenda, yo po kende na yo e konson. Mais sa sémence, Yes. c'est pas na yo. Amen. Lié wana, yango to bengi alliance et salama Yes. Boyokani. sexuellement. Yes. Ezana alliance et salama paix sexuellement. Amen papa. Bien aimé, Olingami. de revenir na Bible. Yes, tozongi na makolo. Un jour papa Jacob, Mokolo moko Yakobo. dans Jida, Yes. azalaki na mwana na ye. Jida tango aboti mwana ni ya mobali azwi mwasi. Mwana wana akufi atiki mwasi veve. Ce qu'il fallait leki azwa mwasi wana. Leki akomi kosangisa nzoto. Mais azobwaka semence libanda nzambe asiliki akomi. Nani mokonzi? Yesu. Surtout esengi leki mosusu aérité ye. Jacob aboyi. Nani mokonzi? Yesu. Mais Bible elobi yango nateya to natika. Teya papa. Avancez. Loba papa sunga ngai. Papa sunga ngai. Jacob aboyi abi okufisa mibali boye. Peut-être azana de mwasi modé. Soki te oyo mosusu akoya kosali kokufa. Nzoka oyo akufaki nzambe nde mutu abomi ye parce que abandaki koboya kotia zemi noki nini noki bakobota na ye. Et là. Alléluia. Amen. Bien que ce verset est mal interprété Yes. par plusieurs pasteurs. Amen. Balobela ma beba verset. Ah, je vais interpréter un autre jour. Na kolimbo la Mais mokolo. dis-moi, Nzamba bomaki parce que lui ne voulait pas susciter une génération. Ya lingaki te ko sala bokitani. Pona ya Amen. Nzamba bomi. Amen. Yesu ko jida bangi atiki abitote oya tikali jamais no pesa a renvoyer. Amen. Ye pas zonge pa na bango esili. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Un jour, Mokolo moko. yana camarade na ye. Bakebeta tour na pewana. Ya apprendre que papa Bokilo azoya à se déguiser. Alléluia. Amen. À se déguiser. Alati zipe longi loka basa ndumba akefanda pe na nini. Jida pazoya amona kate asani nini? Amoni. Alingi. Ayebi ete ke oyo mwasi ya mwana. Naloba tona kata. Loba papa. Jida ne savait pas. Jida yebaki te. Mais cette femme le savait bien. Mwasi ayebaki. À séduire Jida pandemi. Yes. Ndé komi bakende alobi non. Il faut pas s'engager eloko boy. Abi moi non na utindelo biloko senga bité. Ndenge to sito bimina yo. Yoko kende boy tangu muso keno libela. Simbi sanga gage. Simbi sanga eloko. Comme ça, soko tindelinga eloko wana ndenga na utindelo pe biloko no. Jida zui caché apesi. Azui sentir apesi. Azui kana apesi. Nani mokonzi? Yesu. Jida ke mwasana ke. Jida tinda biloko wana bakuta mwasana zate. Et là. Abi azate master azate. Na kena pesa biloko me azate.
Abi bon, atikalena kenenango. Loba amen. Amen. Loba Jesus amen. Amen. Et le kimikolo, moi je suis en commis na zemi. Bato be sacrilège. A commis na zemi ndenge ni ye veuve. C'est kasali kindumba. Mobile ango nan. Il faut loba. Ba tie pression. Nde yake sangwe comme pas jida non, c'est que azama be faut le tuer. Moi je suis nazo mériter liwa. Ndenge ni ye azamo sa mona nanga akufa et puis aki asali kindumba. Non. Il faut pas punir. Jida pa ye bato bavandi batuna ye. Moi je suis na bimisi abikolo caché oyo. Nakolo ceinture oyo. Nakolo kane oyo. Zeminde yaye. Jida talabwe biloko yango yaye. Abi off. Ngane naza coupable. Bana babotama. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Nani nzambe? Yesu. C'est pour vous dire que même une seule fois, c'est mes cocottes. Yes. C'est-à-dire que si vous salez déjà, descendance à Jida Moussous, et vous tendez. Amen. Nani mokonzi? Amen. Nani mobikisi? Yesu. Alors, il faut faire attention. Que Nzambe a solobak. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bien aimé, nayebi si on peut nous répéter que la chance y a pas de belé et beba à cause ya makamu na zote yo ya libala. Moi si azalaki na bien tanga kutani kaka na papa wana tanga kutani kaka na frère wana makambe bébé nano bomona te boyoka nante que sœur azalaki bien azokola ne bien azotanga bien ainsi de suite azana ba chance na ye mais tanga kutani kaka na frère wana tanga kutani kaka tonton wana tanga kutani kaka toana makambo nyonso ebeba style lo akoma ko souffrir loba amen. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est pourquoi tu es malheureux. C'est pourquoi tu es malheureuse. Parce que tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Il y a aussi des frères qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas demandé la volonté de Dieu. Amen. Or, la Bible dit, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'homme. L'homme cherche ce qui frappe aux yeux, mais Dieu cherche ce qui frappe au cœur. Baba la kate pona kitoko. Amen, papa. Baba la kate pona mawa. Baba la kate ce qui oyokel nde motomawa. Ah, c'est vraiment ça mawa ming. La moni qui a souffert tout, tika na balai. Oko regretter. Nana lobi amen. Amen. Balakate parce qu'il y a Zanambongo. Non, il pas na bango, bazanambongo. Tika il faut na balai. Na ebi mutu moko komoneki. Ya linga kaka bato baso be pas na bango bazanambongo. Ameki ya liboso. Ba vivre bien pam. Moi sindi akangisa mbongo. Loba amen. Pona ba ya ko balaye. Libale salam. Akoma na ndako na yebisio. Abalingando. Vieki yoka mobali kitoko. Yoka pembe. Yoka makamubele universitaire. Alléluia. Amen. Motazala ki na ba chance na ye akoma eloko te. Donc il a commencé à souffrir dans les mariages. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours l'échec. Tout ce qu'il faisait, il ne réussissait pas. Et il a commencé à dépendre toujours dans moi. C'est toujours la femme. Alléluia. Amen. Et c'est la femme qui dominait sur l'homme. Un jour, je l'ai venu me voir. Je lui ai dit, vrai, dis-le-le. Petit nanga. Tika, na okufa. Na zokufa. Bavani na avenu mumbele. Alléluia. Amen. Na zokufa. Petit nanga. Na zokufa. Donc, moi, sinde mutazo pesa ordre nanda. Moi, sinde mutazo donner. Donc, c'est la femme qui donne des ordres. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi tout ça? Parce que c'est la femme qui avait doté.
Moi, si n'a qui avait donné l'argent des autres. Yes. Bien aimé dans son pays qui sont lui comme. Amen, papa. Tu vas souffrir. Amen. Tu vas perdre ton autorité. Yes. Et c'est sûr tu vas rater même la vie éternelle. Parce que la Bible dit, ni les infâmes, ni les efféminés hériteront le royaume de Dieu. Amen. Yo mobile omi comme ici moi ça comme mobile. Yende mto pesa loi nanda. Apesa provision. Apesa loko boy. Autinda mobile, apesa mo provision pas mobile. Pas que ça provision. Et mobile pas qui à côté alimentation, asombi loko. Aki asombi sukali, asombi nini, asombi loko boy. Amati taxi, amatisi et nanda ko. Wow, yo anati. Na éviter ce que zo landanga bien. Amen, papa. Na éviter ce que comprendre. Amen, papa. Le kola mwati pe famille ambong papa ne général soda azui mwana na ye atie na musala nani mokonzi Yesu soki akie musala mobali atikali na mwana musala bosala misala mwana musala ausimba silipi te mais mobali sokola silipi sokola sengle et silis repasser est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Soki aye mobali asalite ndenga ko ganga akotomboka nini tout ngabi père ngabi vie tala et ça facile. Pourquoi ces choses t'arrivent? Parce que baba lande yo. Moi sinde mutabala, c'est-à-dire moi ça comme mobali, mobala comme moi. Tu dois supporter parce que tu es une femme. Yes, comme moi si. Oh, tu es un homme. Yo c'est mobile. Ata linga tombo comme tala o tombo osakananga. Osa Zambe abosa ninga batanga ngali batanga pe yo. Yo pe mobali. O tombo kape. Meka. Atako tindika musap. Meka. Zambe. Meka. Posa na mbongo. Aye pe meka na sangu sosiko meka. Atako tindika musap. Meka. Yo, so na kangi ono kubuka. Obi bukande. Buka te. So zamu bali penzamu. Buka meka atako tindika. Okay, na Orlando te okolanda moi c'est akota na shamba alandi ti na shamba Ela nabika si babala yo frère babala yo hey omoni libala olanda kini okutaniti okoma philosophe moi c'est azolata ok fête ole bakene fête na mobali mais tour na bité otikala fête on ezaba biso ya musala bata musala asokoli alati yotikali na bana moi c'est abimi aki titongo aye kolobate frère babala yo tikana loba so siliki etali yo amen loba papa silika na yo mendena la yo pourquoi tu n'as pas l'autorité c'est ta femme Nicolas Mwasi monde à l'envers or la Bible dit que comme Christ est le chef de l'église, l'homme est le chef de la femme. Na foyer parité exacte. Na zolo ba c'est biblique. Makambo ya démoniaque. O ba ye nango ba américain, et ba droit de l'homme, ba ni tout émancipation de la femme. Émancipation dans le travail. Yes. Mais pas dans le foyer. Yes. Moi si ako comme pilote, mon bali peut pilote. Moi ça ko beta drum, oyo dane obet. Mon bali peut ako obeta. Moi ça ko beta guitare, mon bali pas obet. Mon bali cause à la boxeur, moi c'est pas cause à boxeur. Alléluia. Amen. Président de la République, na mona pe ba présidente ya basi basali. Nani mokonzi. Yesu. Là niveau na kaya professionnel, c'est pas grave. Émancipation qu'on a problème exact. Mais dans le foyer. Yes. Na ebisio moi si il faut zala nase. Amen. Ya mobali. Soki yo moi si. Au comme que autorité le kola mobali. Je te dis franchement, tu ne seras pas sauvé. C'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Et si toi, l'homme, au perdre autorité, il y a mobile, au comme moi si, tu ne seras pas sauvé. Voilà le mariage. Robino Bozo Luka. Amen. Viens à moni moye zate. Viens no bo malibala. Moi ça mekat. Meka. Ok, prison. Okolia vungule. Moi en général. Natanga comme c'est-à-dire comme ils sont là.
La parcelle au bazofan, il y a général à Somba. Donc il y a moi aussi. Biloko nyo sezana ndak général. Papa il y a moi aussi. Chip au batamble, il y a général. Voiture, moi c'est à Sombi parce qu'ils ont ça la place à bien. Moi en général. Tout ce qu'ils ont dans le foyer. Et où tu as famille, moi aussi. Mais mon bali et l'autre côté, à ça la gâte et l'autre côté. Na fini mout. Na lobi mabe. C'est pourquoi l'homme doit se battre. L'homme doit tout faire. Moi, un jour, on m'avait insulté. On m'avait minimisé, méprisé. Par mon beau-père. Parce que pour manger, il faut que je mange dans la famille chez ma belle-mère. Ce qui n'a quitté et l'autre côté. Na vie mon comme Michel. Awa, na wenze. Moi c'est Azotek. Ya teka batombola. Moi c'est nanga Azoteka. Hein? Ba foufou, mikate, banil tutu. Mais chaque matin je dois aller là-bas. Pona zwabilo kolia na tongo. Moi Eva Didier. Na lo batona tika. Na zolo ba makambo. D'abord yanga. Amen. Na koya wana. Ah, bonjour maman, bonjour. Ah, wana bato bazingi. Mère bobenge débat sauce. Bazo somba. Lorsque moi charisme ya mobali kaka na ye. Na poche l'autre côté. Alléluia. Amen. Moi liboko na poche moi charisme. Ah, ce peut mère moninga le papa bando sala moi rapide. Atia mikate, atia Thompson, atia moi nini moi quiz dendo, moi foufou, moi nini papa atia na sachet bien, azinga petingale. Et va dire joie token. Et va dire azuyale go. Ce qui a pesé se transporter to eti makol. Banda pela. Tingaba. To komi to kitisi to skoli maboko mai kitiwana to beti yango bien et sil. Voilà to komo zela ti butu pona kelia. Ce qui peut na longwe makolo kuna ti na komi na lia na zongi su makolo. Attention. C'est une circonstance. Que ça mais je n'avais pas perdu mon autorité. Nani mokonzi? Nani nzambe? Nani mobikisi? Mais un jour, ye papa na Michel azolo aute na mégaphone ayeti place na wana biso no telemi bosa mikate tozela de basosa a safu la biso. Alléluia. Amen. Ye azote na mégaphone soit disant évangéliste. D'accord. Ba garçon sous ba escroc, ba venturier. Ba sala quel côté. Ba si ba laisse kabango. Il faut prêcher. Voilà, moi je prêche mais j'ai une activité. Ni tout. Ba escroc. Oya kama masima basi. Donc il va place na zali no binzambe na ngai. Simba motema na ngapo. Vieux soki kana tuer. Ozoka. Politique moko na opese. Et risque piquer crise. Pas même hôpital ba kwandum. Tika. Boakisa. Alléluia. Amen. Dit aux huit ok. Deuxième fois, quelle chose nga binzambe na ngai. Awa, na agir. Nani mokonzi. Yesu. Ba kalmenga tina ke no bita nzambe. No Yesu soute. Ceux qui ont besoin, j'ai commencé à envoyer Rigen. Quand j'étais à Kalengo. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Mon beau-père est venu pour dire que moi, je commis bala yemoko. C'est-à-dire, le col a zoteka, à commencer moi $100, moi 200, moi nini. Nde yape sangamba on a kebala. Les jours là, j'ai pris la décision. Ou naza mobali ou naza mwasi. C'est ça. Omoni yo banda lelo oteke soute. Amen. Abi nga nateka te. Siko tolia ninga bi na lobi soki na sala ka nzamba bomo. Na bi que Dieu va pourvoir. Amen. Mais si na sala nzamba bomo ite comme ça total. Ceux qui tokufa mais yonde okoteka te. Amen papa. Parce que ba lobi que yonde okobalanga. Alors nga étant qu'un homme, en tout cas je dis non. Je dois me battre. Seigneur, où es-tu? Je suis un homme. Je dois travailler. Je dois avoir une activité. Je dois avoir l'argent pour pouvoir aux besoins de ma femme et de mes enfants et de tous ceux qui sont sous ma responsabilité. Je ne peux pas croiser les bras. Et je ne croise pas les bras. Tu le sais, Seigneur. Tu faut encourager. Mais comment épreuve aussi la tête? Jamais. Maman, tu moi mutu makasi. Moi, je suis mutu makasi. Okozanga mabe. To panzana to kabwana puisque na molo na lo abi ça va casser na teke soute mbongo nyoso tu to
esili na fani ngabi bongo bien. Nani mokonzi? Yesu. Nani nzambe? Yesu. Nani mobikisiki? Yesu. Kaka parti ya jour wana. Nabi nzambe soki nga osala alliance na nga eke nga naza mwana na yo nga na tunaka volonté na yo nzambe sala quelque chose. Yes. Loba amen. Amen. Oui mobali soko za na mbongo te okoma ka papier ekoma ki mama azozwa banyongo aotuna nga te naloba tona kata Loba papa. nalobi nga kosaka te naloba vérifiable mama kepa mama odia a défi yoka badra yoka boye yoka bilamba a défi sans mon avis sans me consulter parce que yene muta ufuta parce que yene muta oteka ngape qui autorité na nga na perdre kango te même si je manque je ne peux pas perdre mon autorité. Je suis venu et après elle a commencé à payer sans que moi je sache. Un jour namone nani oni ote biloko na defaka pa mama odia et c'est ça tout kutu natika na ngala $70 boy tout na aussi sango yo défi biloko et sali déjà soki un mois soni webi singate parce que je n'ai rien c'est biloko na soki ozongi sango te ngana yo omona lelo oh kasi nga moko na futa yo moko moto ko futa parce que ngana ofuta ngote okoti nyongo na ndenge na yo ozwimbi no na ndenge na yo ofuta na ndenge na yo en tout cas je refuse na bandi ko donner wana epa na bango epa mama bokilo alingalo ba kanga munoko na yoko saka na ngate loba amen. Amen. Je me suis fâché contre elle Na toboki. ako ko loba te Amen. na tomboki ti na mona be mambo kila bimio bi papa c'est que mona nanga ko mela mai te alinga loba papa oye bo ndenge nini baba mama limbisa pesi ngande kanda pa osa makambo atuninga te consommer limisanga mama. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Bilamba otika ezonga. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Papa, stoki ozangi mbongo na biso komoka papier hygiénique. Moi ça monelo. Et surtout ce que moi ça l'isoler ça. Nani mokonzi? Yesu. Tango na jeu décision wana ke okoteka lisusu te. Mbala moko na moni nzamba komo pouvoir. Nabimaki mwa boye. Oh, moi 100. Nabimaki boye moi 50. Moi boye moi 20. Mbonga wenzi. Komo pesa mbonga wenzi. Nabimi na pesa mbonga wenzi. Mbonga ya mafuta esili. Zwa ya mafuta. Oh na za besoin na ça mal. Zwa. Tuki boye. Zwa. Et ainsi. Nabi oh ça va ça c'est un homme. L'homme c'est comme ça. Oui. Loba amen bana zambe. Amen. Et jusqu'à présent. Et qui nous lelo? Loba amen. Amen. Combien d'années j'ai pris ma responsabilité étant qu'un homme, Yes. même la responsabilité de mon foyer, de mes enfants, Yes. de ma famille et de plusieurs personnes qui sont sous ma responsabilité. Voilà, l'homme c'est comme ça. Bien-aimé, tout na mokano nzambe, nzambe ko pambola yo. Yes. Nani mokonzi? Yesu. Pepa pona lokumu na Yesu. Zamba lokamba zana bomoi. Na fingi mutu. Te papa. Na lobi mabe? Te. Na zoe biso makamba solo. Parce que nzambe lo zolo malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Plusieurs personnes ont été fauchées. Ils ont tombé dans la boue à cause de leur propre vision ou des fausses prophéties, des fausses visions. Ce n'est pas la volonté de Dieu, comme ils sont volonté à Zam. Amen. Nzambe pona loba akobanga yote aobanga ngate. Je dis souvent cette phrase. Dieu n'a peur de personne, ni même d'un roi. Parce que alinga ki roi na minute. Alinga si sa vino na minute. Quand Nzambe banga nini pona loba. Mais tout n'a bien. Plusieurs personnes, même mon pasteur à moi, dit qu'elle avait allé solo. A fauché combien de fois? J'ai de l'expérience. Je peux parler sur le mariage. Sans faute, sans quoi. Parce que nous avons personne quand même dans. Donc faire l'alliance, ce n'est pas facile. Un jour, mon pasteur, il était encore célibataire. Il a eu fiancé. Fiancé en Gotanga. Aïe, c'est Virginie. J'ai cité son nom. Femme d'affaires.
Elle prie beaucoup. Alléluia. Amen. Elle prie beaucoup, cette femme-là. Et puis Donaté, si elle vient ici, ah frère, je vois l'église, c'est comme s'il manque quelque chose. Et vous avez besoin de quoi? Frère, yo, papa, n'a mon frère n'a le col à la petite tricot, mais yeah, à sa serviteur. L'objet comme on a chemise, veste, chaussures. Ou alors après bon, yo moko kendo som. Amen. Yoka, la femme du ministère. Moi c'est un ministère. Pasteur na bisabino. Ben sukro. Balandande mbongo. Amen. Moi c'est un ministère. Parce que ça na mbongo. Moi c'est un ministère. Ce qui a pas $200. Son man of chaussures à bien. Au veste au beau. Aïe pas. Mazan milik. Ni tout. Parce que moi c'est un ministère. En tout cas, il va dans le bus c'est que salama boy. Photo salaboy. Ba projet bandi. Alléluia. Amen. Yoka ba veste consort. Ba jeune prière. Zambé, Sunga, libale sama dans mois de juin. Nini, c'est là. Oui, on était janvier. Après les fêtes de bonne année. Yes. Zambé, juin, libale salama. Nini tout ba projet tout. Tout le monde positif. Réponse positive. Yes. Tu as dit, en tout cas, tu as confirmé. Moi je vis. C'est là. Moi j'étais toujours Chiméi. Yes. Alléluia. Amen. Comme il m'appelle nommé Chiméi. Yes. Est-ce que vous comprenez? Et à propos de la prophétie, Nani Mokonzi, Yesu. Nani Nzambe, Yesu. Nani Mobiki Zik. Yesu. Ngana yena prophétie contraire. Na oui papa. Moi si on a na monier Nzamba talisinga. Abiente na ndengini. Na ndengini. Babite biente azando mais elle est possédée. Yes. D'un esprit démoniaque qu'on appelle Asmodée. Et cet esprit-là, ce qui a vu mobile, si on va la coufiter, mobile au tir la par terre. Même si tu es pasteur, qui va jouer? Ministère de Côte Amaï. Parce que à Tindamate pour na bala. Alléluia. Amen. Pasteur, tu vas. Jaloux. Les cambo ya jaloux. Zambé nangai. Jaloux. Ngako na zomosi wana te. Ngako jaloux ya ndenge nini. Pour na pesa la femme du ministère. Problème est alléluia. Amen. Mais une chose, j'ai vu quelqu'un dans les tunnels. Azo balole le bok. Petit tala. Yoko sakingai. Kebano. Waila. Hein? Là au pesangana na lia kon bimsa. Ta petit. Kono. Oloba oya oyo teta keba. Tala na tunnel. Na moni angobo. Na lobi ango jaloux. C'est beau. Le problème est athée. Alléluia. Nani mokonzi. Na moni boboy ko na oloba shute. Botela maboko makasi encourager papa na maboko na yo. Hey. Yes. Ça va na kangi pa monoko ngati. Les jours suivants, le pasteur est allé rendre visite à la sœur. Or la sœur c'est qui pasteur qui a voyagé. Yes. Pasteur qui a voyagé mais quand courage kaka akende kaka tala kaka moi liso na ba mama bokilo, hein? Inde akomi. Ole kakota na porte mais porte côté à sœur ba pese moi, hein? Azana moi porte ne moko mais il faut que na tunnel. Alléluia. Pour ce côté na portail ya munene okota na lupango nano ndako ya famille au papa na maman ne bazali après au leki na sima locataire après yé. Mais yé poko te direct comme pasteur a kepane direct fallait kana tunnel. Yé wana pasteur na tunnel. Abwa kali subwe. Garçon na ba locks na atobola nini na litoi. Garçon na abine pasteur te. Loba amen. Amen. Sœur a pesi mukongo. Garçon ande mutauta la balole loboko. Kabo. Petit yo kosakinga. Hein? Waila. Ah, tikanga te. Zela kasina opesa zela. Ukosenga point te. Kasina zela te. Ta okete. Pasteur azoya, garçon azomo na eme aibiete. Sœur a pesi mukongo, pasteur ti na mukongo e. Alléluia. Atala boy. Yo garçon, den. Leka bon boko. Yonan. Parce que sœur atala son mbunzu na pasteur. Pasteur oui, ah Virginie. Abi ngaibi yo.
nani mokonzi Yesu. nani nzambe Yesu. yoka so donc boni boko les gars vieux boni bo ta pasteur posa kufa atonga nakolela motema mwasa ministère loba amen abina na lapi na kokende susu te awanga ni alibosa muta balox loba mwasa ministère otuna kinzambe te nani mokonzi nani mobikisi la même chose avec les sœurs aussi. Il faut demander la volonté de Dieu, pas accumuler le péché, sinon tu vas hypothéquer ta vie, sinon tu vas pleurer et tu seras malheureuse. Nani mokonzi ndena yako ebisa pasteur na papa omoni nzamba talisi ngai mwasi na yo ezali wana te mwasi na yo kombo na pese na kombo na taille na makamu nyonso na bi asambelaka na biso te mais na moni to salaki séminaire ya munene bato bayebele ya ye na séminaire après atikali tango atikali na église akomo sambe na biso nde yobali loba amen nani mokonzi pasteur ayo kite akeko za mwasi mususu comme ne emi na bando tanga kombo. Alléluia. Il a été encore déçu. Akutani pezana mbanda fara ba koleye. Pasteur Monsieur Bimou. Tala sok zwaka tonton wana parce que azat na benge tonton mais ba lobi assemble la cité Bethel mais na benge tonton puisque il a collé mon pasteur. Nani mokonzi. Déjà le kolinga motumboli glodi. Otumboli Moïse. Otumboli Mboma, otumboli kitane bakotokote ko épargner hôtel ipasa. Bako dévorer. Loba amen. Amen. Les garçons a pris fuite. A sali 2 mois à mon arrêté. A collé pasteur monsieur Bimier. Tala liso. A collé bazo et la moisi. Loba ma Emi c'est Rémi. Na lobi yote Emi wana. Vous comprenez? Parce que Emi chez elle azali lokola mwana ya mwasi ya liboso papa ne azana mbongo azana mabapango azana biloko nyonso loba amen aweleli nini intérêt libala ya intérêt eza mabe bala mobali na yo ataza na mbongo te nzamba kopambola bino amen papa bala mobali no ataza na mbongo mais c'est la volonté de Dieu amen bala mwasi na yo ataza na mbongo te mais bozwa mbongo amen bala mwasi no ataza na mbongo mais c'est la volonté ya Nzambe amen soki te tu vas pleurer un jour okoma philosophe to lukisa garçon na bweti to tika kozwa ite akima akene braza alléluia amen nde un jour va organiser séminaire na église papa ngai modérateur tout ti bato baye belé pendant 5 jours et après 5e jour c'était un certain dimanche je vis la sœur Mireille natangi na kombo et puis sœur aye pona comme ça na protocole na intercession ngamo comme intercession alléluia amen frère moko komone ligorodo abeta mbunda missionnaire eko ndeko siko naloba te loba papa bozo seka ngana tiki kasha nzamba pambola bino amen na moyi ngi bible po boseki betela nzapa maboko dans les la vérité papa frère ligorodo tala na apprenant quelque chose pas na frère wana frère na soka zo beta mbunda soka bibo beta mulolo yatsa azo sala au ningi savoir alléluia dans soka sala au ningi sa out kingo dingo dia out kingo dingo na apprenant de panaye alléluia siko yo missiono za awa mais yaye missiono za neti awa yango to tsaka comme ngai mo tsaka ligorodo nde siko epanzana e koma bongo frère ligorodo siko frère ligorodo abani kombrouiller serwana soki prière ici ligorodo landi soki azoya ligorodo ayena ye mais si ligorodo azongi na ye bakomika ye ozobaka ligorodo yena ligorodo siko
sango ezopanzana et sa réputation ya ser ser a habité bon amona ke ligoro da lingi mingi baya kana ye nzela moko prière sili bazana ye akomi ni fiancé ya ligorodo loba amen Amen. yango moni ba frère abongo na ba église basangaka te serré kana ba ser serré na ba ser moi si n'était nini te mais serré ba prière sili bango mbale prière banda bango mbale non finalement nanzela bango mbale masolo bango mbale tala bako bebi solo ba chance hein sans le savoir Vraiment. tango nzamba yaki koloba ke mwasi na yo ezali tel na bien papa nzamba lobi nanga mwasi na yo eza sero oyo tamana ligoro dobi kaka yo olobi nini mwasi ligoro do kaka nzoka ane mwasi ligoro do te alléluia Amen. dernièrement tokutana na ligoro do na bita soto na mama jitso ni obi omoni frère na comme le ligoro do tozali na to tokuta kala mingi te na bita sona zana nani glodi soki na nani na zana mutu tana université alléluia Amen. nani mokonzi Yesu. na bita bando sambele banda kala yewan ligoro do Yesu. oui nezo nani mokonzi Yesu. ngabi papa nzambe mutaloba na bita il faut vérifier na bengi ser yo na ligoro do problème nini ote papa alinganga te ngabi problème nini okende boy non na ye o église na ye osila sikoyo nzambe alingi apeso libala mais yenda obebisi alléluia frère na longaka na église pona ser mérite tango nzamba ye kolobela pasteur ye moko yango na bike soki likambo te na nzambe nzamba obanga yo te. Amen, papa. Même si tu refuses, Dieu va te parler. Il va te convaincre. Yes. Il va parler même aux inconnus. Il a parlé au pasteur. Celle-ci, c'est ta femme. Au Kobalande ye. Pasteur Ombi. Message que mon église moussous. Baïbisi. Message mieux pas mon ningane moussous. Aïe, master. N'a pas prié, mais na comprendre na mon obali serment comme ne boye. Azan église na yo boye asa na protocole. Abi nazo lité na yango. Mono ya pesaka message mais na bisaka na kangisa munoko. Mais sikoyo na moni ke makamongo nde nzambe pe ayeko sunga ayeko lobela mama moko pe ayeko ebisa nde pasteur ayeko ebisa pe ser. Amen. Dango ebisi ser pa bi na sambel. Parce que nga monta mbo kambaye. Nzambe pe alobeli oli alobela ser alobeli mama ya ser. Parce que mama sambela na bisote. Asambela ye ala na butu amoni cérémonie à libala pasteur azobala serwana cérémonie dit de la fin. Asuka bo. Oh. Ndiabisi mo. Ndeni nga na loti boy mo na bi dala pasteur ayibisa nga na sambela na sambeli alobeli nga metse tala ke lobela. Nde nzambe ayisu ko confirmer nde libala eye ko salama mais avec salama ligoro da tomboka ti abima na église. Et là. Baboteli mo sinanga. Alléluia. Yoanande moto afanda na ye babota bana ainsi de suite. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu dois consulter Dieu sans le sentiment. Tu dois consulter Dieu avant de t'engager. Tu dois consulter Dieu avant de faire alliance. Papa, tu peux prier aussi pour tes enfants. Maman, tu peux prier pour tes enfants. Pour que un engagement y a bien. Le mariage est selon le Seigneur. Ce qui était, maman, oko belle AVC. Parce que bana bake mabala bazozonga ka batuli. Bake kaka bake libala lobi ezongi. Lobi ayeko zongi na ndako. Mwana ke libala lobi azongi na ndako. C'est une honte que yo papa olati veste ya mwana. Mais yo ka ba yo zongi sa mwana libala ekufi. Vous les parents, vous devez prier pour vos enfants. Bakutana na mabala ya bien. Surtout ba maman. Tu sais que que non. Mobala sana mbongo ainsi de suite. Non, là elle ne peut pas contrôler. Elle n'a pas même le temps de prier le Seigneur. Si elle prie, comment la non. Na moni libala. Linga na yote, yo penza. Nini tout. Maman dia so tindika mwana. To juif motambongo na famille. Na obetolo lisolo mokolo mosusu. À cause de tous mutambongo na famille, moi na kende akota libale pa occultiste balia yi. Moi na ka zemi kuna na occultisme ba sengi kaka moi na wana oya zana zemi na mama.
Qui pas sacrifier. Ouais, ok, question. Merci papa pour la parole. Maintenant, le vélo communiqué après nous poser des questions. Ce qui moi c'est un babalani c'est la volonté en Zamba. Zamba confirmé babalani pe. Parce que yo ndenge ye solobi seulement en cas d'adultère ne mobile koki kobo ya mwasi. Parce que ce qui est arrivé que ezaki volonté en Zamba moi ça commettre adultère. Est-ce que c'est obligatoire qu'il faut que babongisa comme ezaki volonté en Zamba? Deuxièmement, ce qui mobile sikoyo abi na à cause d'adultère qui abo ya mwasi bien kazaki volonté en Zamba. Est-ce que a dévié volonté en Zamba ou pas? Pour ceux qui a s'engagé dans mwasi mususu. Merci beaucoup. Alléluia banazam. Amen. Bible lobi na Matthieu chapitre 19 makambo zoloba que Moïse a recommandé qui divorce à cause de l'incrédulité ya peuple. À mon incrédulité, Ndé a recommandé bongo à cause de l'incrédulité. Mais auparavant, ce n'était pas ainsi. Nzambaza contre le divorce. Mais aïe ko épinglé et lokomoko. Et choqué moi si a sali et kobo. Mais au lieu qu'elle va na mobile soit sali kobo. Parce qu'il pose question. Mais est-ce que vous savez mobile sali kobo? Bible lobby en gote que moi si boya. Wana ngana za clair na Bible, naza pasteur te oya zo bomba zo masqué. Vrai, ce qui est dans la parole. Amen. Na fini mutu. Papa. Bon. Et ça nzambe muta sali biso nzambe ponda sali Bible, a sali pe mokili, a tie mibe konaye. Amen papa. Mais a autorisé te mobile sali kobo par. Vous comprenez? Amen. Allo Bible parce que un recoki. Toninga totanga ba verset mais vendredi no tanga na ba verset nyoso. Amen amen. Amen. Moi si soki a sali kobo Bible lobi boyaye. Ce que boye, c'est que au coquille ko bala mosi mususu ezali sumuté. Mais ce qui a ça le koboté, au boye, tika la bongo ko bala sute. Hein? Amen. Et pas tika la bonga bala sute. Bon, donc quelle source? Est-ce qu'une femme née de nouveau, chrétienne, a quoi ça le kobo? Oya banga kanzam? Non. Atana pas Satan bisango au kangamotema. Amen. Donc quel est Alléluia banazam. Amen. Pona kolobake ce qui peut kake oboye. Mobali parce que ça que kobo mobali ce qui a balié à commettre adultère. Vous comprenez? Amen papa. Bon. Question wana les autres me mangana loba makambebele. Ce qui moi si atazo sambela mende abongola motema te parce qu'il y a des femmes comme ça. Elle prie mais elle n'est pas convertie. Elle vient à l'église, elle prophétise, elle parle en langue, elle voit des visions, mais elle n'est pas convertie. C'est-à-dire elle est encore païenne. Si peut-être elle est une sorcière, mais à l'église, elle prie mais découvre na noyete. Hein? Yazandoki, bokosala nini kasi pona motion. Abali na épée. Abali mobali aboti pe. Sikoko salani. Na ka ou a commis koluka ali a mobali na ye parce qu'il y a des femmes comme ça. J'ai trouvé une maman qui a mangé, qui a bouffé. Son mari et un mari pasteur. Ali aye. Ndeko kawana divorce et ko salama toté. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 13 à 15. Ndoko kuta réponse yo. Abiso azano mo pagano soko boyaye boyaye ozalié na eloko na te soko bala mosi mususu bala okozala condamné te osali pe mabete. Et puis makamususu Bible komi yango te mais nzambe apesi biso pouvoir wana alobi que tout ce que vous lierez ici sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez ici sur la terre sera délé dans le ciel. C'est-à-dire tokuti kamususu landa bien ndenge ngai na bomaka libala mususu frère aza soda. Alléluia. Amen. Soit disant assemblée. Moi si peu assemblée. Mais soda wana azala qui exprime à B. Plusieurs fois asi alandi moi si na arme betaye. Mususu kutu a beti masasi. Moi si akwe lisa se koti na mire toboli. Je ne sais pas. Abi ngai fin de fin na ko boma yo. Tu na bomio te. Motema ngai sala ezwa kimiate. Est-ce que vous comprenez? Kawana sikoyo.
Et aluki mwasi ndenge nyonso aboma ye. Parce que mwasi akimaki akobatama. Di azuyete abwaki le mwasi mpesi. Comprenez? Quel type d'homme? Akenanda kanganga abwaki le mwasi mpesi. Pe ezu mwasi. Mwasi apoli nzoto mobimba. Basambeli esimbite na traditionnel esimbite mungange esimbite apola nzoto mobimba etangaka mai. Est-ce que vous comprenez? Neto yeko kuta na nzamba talisi ngai. Na bise mama obala oui na bala. Mobali na sala kani aza soda. Mais na zomo na mobali c'est comme si alinga sacrifier yo. Et puis bit ya malado yo eza suspect. Ah oui papa, mobali penza loba nanga ouvertement ngai na koboma so na bomio te na ofanda kimia te. Abetanga masas chance que na koyaki ndeli ça c'est tobolimir. Après tour mususu abi ngai na koboma yo kaka na façon nyonso na lukana boma. Ah, mais sikoyo tuna ngai na likambo. Moi c'est asaleni. Parce que moi si akota ba retraite azolinga prière mingi. Yesu azoko mpêcher. Et doyo vérifier na prière mobali pona amata ba grade azwa fonction akota loge. Mais bazolo bane a sacrifié moi si et simbate. Moi si esprit makasi. Bolandi le ko les autres simbate, il faut bomaye. Ba obligé à bomaye. Vous comprenez? Mais et simbate, bois qu'elle est malade. Ce que moi si nde nakokima wana ti ayoko tomber na maboko na pesi na miswa mama ya moi si na bisi mama. Moi noyo. Nga étant que pasteur na bomi libalo. Ya zobi ka sikoyo. Mais soki azongi na libala malade ko zonga. Aoume la terre au kouf. Parce que mobala là il a déterminé à sacrifier. Et ce mariage ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lokola zana nos jeunes, elle peut se remarier. Yekuna personne au bala abala nae. To prier mpese na 2 jours et kauki. Alléluia. Amen. Sœur pe ayoki afandi nae. Maman pe ayoki afandi. Mobali 3 mois après. Ayolanda mwasi. Aina pièce lamba afuti nyongo. Aju $200 apesi mama. Abondeli mwasi na yepe na nini tozonga limbisa ceci cela. Nga lokola na boyaka ba informer nga te. Na yokinde na sangoke mobala yaki abondeli ye basani basimizela basani ne. Bakei. Ngabi ah mama. Ake o ake mobali na ya ye babongisi asengi bolimbisi ayibitele ke tindaki yenga lobi mama. Nga na za problème te. Mais ici na lobaka déjà c'est pas la volonté de Dieu. Un jour tu vas regretter. Yes. Dans Wazongi basala ta 3 mois te. L'espace il y a 1 mois et demi 2 mois. Moi ça bandi malade simbite ba katisiye parce que zali na braza ba katisiye ba ya mama ye mumbala moko pa akufi nana sala perte mobali mata grade akoma na fonction clé et puis abala ne mosi mususu siko perte za ya nani na mama na mwana wana akenda ah oya zana mata ko yoka Ayo. oya zana makasa ko sala Asal. que Dieu vous bénisse. Betela tabe maboko makasi. Yesu. Bien-aimé, Molingami. le vendredi on va prier. Vendredi toko sambela. On va chasser toutes les alliances, tous les démons Toko benga na boyoka. qui sont derrière les alliances. Eza na sima boyoka. Toutes les alliances mauvaises. Boyoka ni nyonso mabe. On va les détruire ce vendredi. Toko bebisa yango vendredi. Connu même inconnu. Eza lo yebi to yebi. On va les détruire. Toko bebisa Et yango. tu verras. Toko mona. Okotambola bien sans problème. Amen papa. Soki mobali oya yoana. Yes. Azalaki volonté nzambe. Osepela. Amen. Nzambe ofungula ye. Amen. Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient devant l'Éternel. Et puis celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Loba amen. Amen. Okozwa bonheur ya mokili mobimba tango kutana mon homme nde balwa mon homme. Amen. Inayo. Amen papa. Ata ebandi na fiançailles. Yes. Même nan comme pas na famille té. Amen. Oko vivre que non nazui mobali. Amen papa. Maman merci. Obotelanga mobali. Amen. Maman merci. Papa merci pour mobali oyo nakuta na ye. Ye oyo. Amen papa. Aza penza yangai. Yes. Nani mokonzi. Yesu. Aza papa mbola yo. Amen. Betela nzambe maboko makasi. Yesu. Mama bongisa mabala ya mwana na yo. Amen papa. Papa bongisa libala ya mwasi na yo. Ya mwana na yo pardon. Amen.
Mwana yo moko ko mobungisela libala na yo. Yo tu peux tout arranger. Tu peux arranger. Que Seigneur, je suis encore célibataire, mais je vais me marier. Que mon mari azala boy. Ndenge olingaka wana. Amen. Au détail ndenge olingaka. Moi sinanga azala ndenge olingaka wana. Même s'il a des défauts, corrigez yango. Comment bien? Amen. Nani mokonzi? Yesu. Yaka na offrande na yo. Amen. 3 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs. Yaka na offrande na yo. Ya opesa na boloba papa. Libala na nga na bongisi. Amen. Même mobala bongisa mobali na yo. Loba papa, mobala o yaza yangai. Mais namona ba défaut bo. Ba défaut na esila. Boy papa. Offrande na nga ngoy. Fiancé na nga namona ke bobo mais défaut na yangoy. Aza lukuta mingi. Aza bo mais na sengi esila. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba mobali na nga fiancé oyo aligo betanga mingi mais kolo défaut esila. Parce que aza yanga. Mais soki aza ya nzambe te. Omoni kande ngo zope offrande. Bankolo omoni kande no pesa offrande oyo soki eza ya yote. Esila. Et puis akei. Loba amen. Amen. Yaka nango. Culte ya mercredi lelo. Ezali pona ngai. Pona bana na ngai. Pona mwasi to pe mobali na ngai. Avenir na biso ezala meilleur. To senga volonté na yo. Yo pe olobela biso clairement Seigneur. Pour te souffrir na vite. Au nom de Jésus-Christ, te lobi amen. Que Dieu vous bénisse. Le bon Nzambe esimba yo. Ben Nzamba batela yo. Osala toujours mokano na Nzambe na vie na yo. Nzamba sunga yo apeso motema mpiko ya kotosa. Pe ya koyoka ye, pe ya mettre en pratique o ya lobi. Oko souffrir na vite. Ba ange na Nzambe ba servir yo pose à la conduite dans le Saint-Esprit. Même partout où vous me suivez, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzamba pambola bino. Wafako mulopwe, wafako mulunda. Kabaki bawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo bafuindi bakuyuke wilezawa moto sengayo Senga mukwashi senga yo Senga mukwashi senga yo Senga mukwashi senga yo